En tout cas, on a remercié le gouvernement. En plus, on a remercié papa président de la République. Nandenge initiative bango bazui. Mais attends, tu as dit na mikakatano na este. Mais Moussa est au salama. Ok, biso kaseke local mikakatano na este Moussa le kusila et ko salama te. Ba ko casser contrat mais to moni pena ke Moussa la awa na commune makala ezo ko avancer. Pe na moni ke commune makala ezo ke le avancement. Pour avancement ezalaka na ba prince. Ceux qui commune les la prince te eza sous-développé les athées. Mais le coup là, batil biso moi banzela mibale ezali kimwenza na kwilu en tout cas to sebeli makasi. Bana makala balile ngofo batil biso prince na dilesa mai na wenja mawama. Sepeli makasi na gouvernement oyo sala likambo papa Fati Beton na musala na watu sepeli tukota mito tikalo mona makambo te tokoli nde to komona makambo oyo saleli biso papa. Voilà, chers abonnés, je vous salue. Abonnez vous sur Tindika TV. Merci pour la confiance, pour la fidélité. On peut s'arrêter sur la chaîne Tindika TV. Il refait une somme depuis Londres. Je vous salue. Sans oublier à mon tonton Junior Cap derrière la caméra aussi. Je vous salue. Je salue nos fans et nos abonnés. Sans oublier à Papi qui est là aussi. Je vous salue. Au monsieur sur le 100% développement, tout le monde toujours la visibilité. Il y a mon compte Mboka. Tout le monde na kati ya Kimwenza na direction ya Kwilu. Skani msaiza kosa mana bande kuna biso ya Sakmex inde badali kosa musala ya projet ya Kimwenza na projet pe ya Kwilu. Mais précisément dans na Kimwenza skani avancement ya musala vraiment et salami a na veni fioti skani musala consulter nango et to kuti bazo chumbola déjà bazo chumbola nzela na biso ba longola ba to bira ngo ba terre sale c'est-à-dire ba longola ba mabele ya salité pour ba remplacer ba mabanga to benga ba kayas côté musu pe to moni régie des eaux ezolandela bacho ya mai côté ba venir belé bazo sala pe baza ba venir belé zangi mai bazo profiter na occasion ko sala bon ko landela bacho ko tala nini ba de corruption soit ya Kimwenza bazanga mai ba ko mai voilà. Suivez les images, on se trouve après. Maître Robot, c'est un télé romoko. Dernièrement, tu as Sarabino, ça c'est bien awa, tu tires terrassé télé, tu coutis, ça c'est biso terrassé aile gauche, na aile droite. Et sans tout le monde sous que bukaki bandaku nyonso o yibaki, la permettre o yibaki ma belé, c'est-à-dire ma belé à l'état, ba mekaki ko buka bandaku wana neto yoki ki bazon se ba mbongo ya ba buki bandaku. Voilà. Donc maintenant ba belé te ba image de elle ba presse na neto ozonga to zo ba imboka ba sala koto yo, pe to chape ba commentaire. Voilà. Suivez les images, on se retrouve après. Merci. Il est le prédestiné, fils de la prophétie, le cinquième président qui va nous prophétiser. Pino Solo, ingénieur, Cliff Mayamba, Internet, civil, Papoli, soutenez notre soleil, donnons-lui les temps. Ah, d'accord, papa. Fils de la prophétie, c'est le président qui va nous prophétiser. Fils de l'héros Étienne, père de la démocratie. S'il était vivant, il allait être fier de son fils. À 5 ans, on ne peut jamais reconstruire un pays détruit pendant 50 ans. Mettons-nous ensemble, les mains dans la main, reconstruisons notre pays qui fait déjà détruit par les anciens régimes que nous connaissons. Donnons la chance au présent Fati Beton. Dans son époque, il y a plusieurs innovations. Il a établi l'état des droits, personne au-dessus de la loi. Il n'y a plus d'impunité, ni trafic d'influence. Il a établi l'état des sièges,
La paix régnait partout à l'est. Nos voyants militaires par des attaques sans recul. Il a établi l'état des droits. Personne n'a décidé la loi. Il n'y a plus d'impunité ni trafic d'influence. Il a établi l'état des sièges. La paix régnait partout à l'est. Nos voyants militaires par les attaques sans recul. Femme compatissante, femme dissociale, à côté d'un grand homme, vous avez fait du béton, un homme humble, l'homme de la prière. À côté de ce point, c'est signe, Avec Fatih Béton, nous bâtirons un Congo digne et prospère. Maman présidente Marie-Laure Kawanda soutient Fatih Béton à 100%. CG Augustin Kabouya dit merci à Héros National Dr Etienne Tshisekedi pour tout. Jean Mobiemé, Hippogré. Soutenons Fatih Béton, donnons-lui le temps. Depuis le temps qu'il a fait, qu'il y a plusieurs réalisations. Il est le prédestiné, fils de la prophétie. Et c'est qu'un président, Fumukimba nous prophétisa. Fils de l'héros Etienne, père de la démocratie. S'il était vivant, il allait être fier de son fils. Soutenons tous les, donnons-lui le temps. Depuis des temps qu'il a fait, qu'il y a plusieurs réalisations. Il est le prédestiné, fils de la prophétie. Le 5e président, Fumukimba nous prophétisa. Oh, Pino Solo, ingénieur. Cliff Mayamba, Internet, Sifil, Papoli. Soutenons tous les, donnons-lui les temps. Depuis les temps qu'il a fait, qu'il a plusieurs réalisations. Il est le prédestiné, fils de la prophétie. Le 5e président, Fumukimba nous prophétisa. Fils de l'héros Etienne, père de la démocratie. S'il était vivant, il allait être fier de son fils. En 5 ans, on ne peut jamais reconstruire un pays détruit pendant 50 ans. Mettons-nous ensemble, les mains dans la mer, reconstruisons notre pays qui fait déjà détruit. Il a établi l'état des sièges. La paix régnait partout à l'est. Nos voyants il a établi l'état des droits. Personne n'a décidé la loi. Il n'a plus d'impunité. Il va battre d'influence. Il a établi l'état des sièges. Bonjour papa. Bonjour maman. Comment nani? Kombo nanga Pierre Makengele Ndopetelo. Pierre Makengele Ndopetelo. Voilà. Ok, tozali wapi? Tozali awa si avenue Kimwenza na tozana Kimwenza na Fesh. La Fesh. Tokomi lena la Fesh. Ok, tout le monde sait banane bandiri kuna tokomi lena la Fesh awa basotsumbola na miti bozo prince na bino moko. Et c'est on dit comment un chef d'État na gouverneur de la ville va penser que bino ban awa ya Kimwenza bozo prince là na bino. En tout cas on a remercié le gouvernement
en plus de remercier papa président de la République na ndenge initiative oyo bango bazwi mais ata tozali na mikakatano na este mais musala ezosalama ok biso kaseke lokola mikakatano na este musala ebisila ekosalama te bakokase contrat mais tomoni mpena ke musala awa na commune ya Makala ezokoavance mpe namoni ke commune ya Makala ezokende avancement po avancement ezalaka na baprince soki commune eza na prince te eza sous-développé po nzela eza te mais lokola batieli biso mwa banzela mibale ezali Kimwenza na Kwilu atuka tosepeli makasi or nasepeli mingi il faut gouvernement azwaka bétranger po biso moko Afrimex président azosala eloko te osala eloko te bandaki totali na Avenue Kimwenza na Kwilu Avenue Kimwenza eza avancé par rapport à Afrimex ça moussa malamu te mais nayebi te soki basigné contrat mairie par rapport na mais le Benanzela quand même ils ont avancé quand même rapidement. Ah tout cas na remercier pour Angela en tout cas na remercier rapidité zali en tout cas il faut tazala kana ba chinois ba bon sala biso musala bon kabini ona oyo ba nzela kuna bandako to bandako museze ya kubukana bandako eza kubukana po l'état aza l'état azotala po banzela oyo eza na banini bakoki nango eza na hôtel de ville ya biso te biso toza kosoma mabele mais l'état nde mutu ayebi ye nde mutu akoyeba kotia biso na esika na ye eza te mpo babuki banzela bon place wana ntuka nayebi mpena te nabakisi lisusu l'état congolais il faut ayeba mpe mosala na ye mpo na batsnel fai bakotia bakabile na nzela te tala sikoyo nzela ezosalama totali kuna na manzengele kabine yali omoni ke nzela ebebi sikoyo bato oyo baza na mposa basala mosala anorme bakosala mosala norme te mpo nzela eza malamu te il faut l'état mpe azala mpe na vision bato oyo bazosala mosala ya l'état baza na vision eza te aye kaka na biro aye kolala pongi wana tozosepela te nasepeli makasi biso kutobotami te bamama biso balaka bango bapoinsi na sera kala ti toyobotama totikala komona poinsi te na komina biso tosepeli na mosala oyo esalama poinsi ekoti bana Makala baleli yango fo boteli biso poinsi na dilasa mai na wenja mawanga tosepeli makasi na gouvernement oyo esala likambo papa Faci Beton na mosala na oyo tosepeli tobotami totikala omona makambo te tokoli nde toyo komona makambo oyo esaleli biso papa umela na pouvoir na yo umela nzamba bamula oyo bandeko wa baosala na direction nasepeli mosala ekende mbangu makasi malgré bambula mbe bazokunda kaka na osala poinsi yango kaka mingi te toki tobandeka kobula na biso nde tomesala mosala na biso nasepeli na misala oyo esalama napesi bango mosusu na yasi lisusu babuki bao bandako na bango nayebi te soki bazomiseli bango te nayebi nde te wana so bazomiseli bango mea asi mwa bambongo ekozonga Avec Faci Beton, nous bâtirons un Congo digne et prospère. Maman présidente Marie-Laure Kawanda soutient Faci Beton à 100%. CG Augustin Kabouya dit merci à Héros National, Dr Etienne Tshisekedi. Voilà, bon, tout le monde, imagine de ton cap à junior dans 4 minutes à Ouattani, c'est ça la direction en Kwilu. C'est là, nous avons la principale macadam, grâce à chef de l'État, nous avons les salam awa, calamité, nous avons prince, nous avons macadam, nous avons ça, moi et avancé, mais au bout de bandar, nous avons qui est qui n'a pas l'État, nous avons au bout de bandar, et consulter, nous avons salam awa,
société ya Sakimex bazali kosala mosala na en collaboration na bachinois na kati ya route Kimwenza tokosala kaka cabine na courant elongo wana cabine na courant eza na nzela vraiment moyen mosala e avancé vraiment bien eza te yango tokosala na bakonzi ya mboka basala baede biso ke cabine na courant elongo wana po e permettre que bandeko na biso bakosala mosala awa basala mosala vraiment bien parce que eza empêché vraiment mosala vraiment e avancé awa côté ya cabine ya courant omona pembeni na mabende ezali baso continue toujours kosala bamabende po côté mosusu ekozwa arobé côté mosusu ekozwa béton selon baétude bazosala awa ya mabele voilà bokili bayimboka balobi commentaire vraiment roche ezali te balobi avant bakoko na bapapa na bango bamama bango bazalaka awa nzela oyo ezalaka jamais na prince bapromese esalama na bakonzi mosusu mais parti béton ndenge kosala réalisation ya nzela oyo na gouverneur de la ville voilà mire bazali te tokutani mbala ya nsima na nimero ya sika na kati ya émission ya 100% développement merci papa refait isombe sans oublier à papi Kelly je vous salue et tonton Junior Kappa je vous salue on voit pas na pesa pe mbote na papa na Saint Thomas na pesa mbote trop merci tokutani mbala ya nsima kati ya malola afambola bino bye bye